Bokota, 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 awa matière sur matière, awa dossier sur dossier, awa makambo sur makambo, bokota la famille, bokota de partout, oyo bozola na kishongi shongi officiel, bokota, bokota, bakota kakaka, baboya kate, babanga kapete, ezalaka toujours malamu mingi kokota, bokota, 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 bandeko na ngai. Awa lelo toyeli bino comédienne na bino na kombo ya Tegra da Silva. Nabandi ebele ya batu toyebi Tegra da Silva plutôt ebele ya batu tosepelaka na ndenge Tegra amipesaka na ndenge ajuaka bandeko na nga makambo ekweli biso kana bapokwa oyo yango tolobaki tokovandisa makambo oyo ekende ka boye te ekozala malamu toya tobetelango lisolo toya to informer bino nini ekomeli plutôt Tegra da Silva. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala, bienvenue na ba onyo soyasika. Ka ndenge toyebisaka bino boyeyi malamu na chaîne na biso, chaîne moko ya Kisongi Songi somo, chaîne na biso oyo toyaka kotonga se kotonga. Moyen to vanda kimia ezate, moyen pe to lobate keno tokoya kotonga te ezate. Pourquoi? Parce que musala na biso esengaka mingi toya kotonga, musala na biso ereklamaka biso toya kotonga. Bandeko na nga lelo awa tozoya kotonga, tozoya kotonga bakombo eza mwa mibale o tokoya kotonga lelo, ya liboso eza ya Tegra. Bandeko na nga eza pasi pe mawa. Avant ya kokota na mozindo ya masolo na biso ya lelo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso, oyo penza tolobaka na biso, oyo toyebisaka bino toujours et encore, kitoko, kitoko, mingi, makasi. Voilà. Bambote na biso na yemoko Valérie Petelo de partout oyo azolanda Kisongi Songi officiel. Bambote na biso na madame Judith Diampovisa la parisienne ya Tongo bisika nyonso zali. Bambote na yo yango wana na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba. Baproduit na biso ezali 100% naturel pe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. Kane toyeb sarabino bate la santé na yo soki okobate la santé na yo te
mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te. Yango eza toujours malamu en tant que mutu omoni ke santé na yo ezokende bien te, santé na yo ezotambola bien te, benga Grave Cœur na lombangu aya kosunga yo. Grave Cœur aza wana azosungaka bandeko na biso nyonso oyo baza na problème ya oyo itali makambo ya santé. En tout cas benga Grave Cœur na lombangu, solution na yo eza na nzela, solution na yo eza wana. Grave Cœur akosunga yo na ndenge moko pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli. Tant de personnes baza lisusu na biso te, mais soki yo nzambe azobomba, nzambe azobatela, nzambe aza elongo na yo, eza toujours malamu ko célébraka anniversaire ko kumisaka pe nzambe na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Yango bandeko nanga kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga. Kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoya epai na bino lobi kuna nazokende epai bakingandi. Matanga eyebisaka biso te. Tolobaka toujours to préparaka fête, to planifiaka fête, mais en ce qui concerne matanga to préparaka kango te. Matanga yaka na ndenge nango na système nango ya la famille. Yango kisongi officiel aye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga. Courage na bandeko na biso oyo bazolekisa ba moment moko très difficile. Ba o peut-être ozolukaka musala pendant des années, pendant des mois, musala na nzela na yo ezomona na te, musala ezoyaka te. Ne kopesa yo courage, kanga makana Yesu kotika nzambe te. Ata soki lelo esimbi te, lobi to après lobi, situation na yo pe eko simba, situation na yo pe eko changer, yo pe eko témoigner bunene ya nzambe. Yango ka Bible yebisaka biso que rien n'est impossible à notre Dieu. Ezalaka makambo solo, situation oyo ezalaka difficile epai na biso, epai na nzambe ezalaka toujours et encore facile na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. La famille ezosala pasi pe mawa komona makambo oyo tokomi komona na kilelo, makambo oyo tokomi koyoka na kilelo, en tout cas ezosala pasi makambo somo. Eza na bilo mosusu nga moko na lobaka ezalaka bien toyoka makambo mosusu de loin. Batu kingandi pays kingandi, mais ya koloba keno eza situation moko ezoleka na miso na biso moko, en tout cas ezalaka ba situation mosusu mosusu ataka ne to ya kosala ba émission esalaka biso soni penza ya makasi la famille qu'on se le dise. Ngana lingana nga koloba ezala ba situation mosusu esalaka soni neti situation oyo. Ebele abatu toyebi Tegra da Silva. Tegra aza mwana ya famille Libota. Na pesi nanu famille Libota nyonso bambote. Bisika nyonso bozali na pesi bino bambote. Grand merci na bino famille Libota pona bolingo na bino o bolakisaka na chaîne na biso ya kisongi officiel. Que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Voilà. Tegra aza mwana ya famille Libota, ajuaka na ye na famille Libota, aza mwana moko asenkarnaka. La famille soki muto osala musala na ye ezalaka toujours bien toye totomboli ye. Ezalaka toujours malamu toye to lobi malamu pona ye. Eza bongo. Mwana wana asalaka penza musala na ye na kitoko nyonso. Asalaka penza musala na ye na gu nyonso. Na gu nyonso penza apesaka envie. Ata soki ozalaki na posa ya kotala film te, mais soki omoni Tegra aza na kati oyebika ke mwana oyo azopesa makambo. Mais ça fait trop mal ya komona mama mobimba oyo akoki kozala kutu mama ya Tegra te, mais akoki kozala koko ya Tegra, meme ya Tegra. Mama oyo abota mama ya Tegra. Lelo oyo mama wana avanda abando salela Tegra ba émission. Makambo moko ya kokamwa. Bandeko nanga sikoyo soki lelo to lobi.
tegra wana asiliki alobi na ye ko répondre bokoya kofinga tegra ke aza mwana mabe aza na éducation malonga te nayebi te tomonaki biso nyonso awa Luna Mienzi avant azwa zemi na ye akota na ndako ya libala Luna aza na ndako ya libala avant akota na ndako ya libala la famille biso moko tomonaki awa akendaki poto pour la première fois akotaki interview na interview wana batunaki ye soki niveau na ye ekoki kokokana na niveau ya mama Sila Bisalo Luna Mienzi aloba mama Sila aza moto ya génération na nga te bokoki kokompare nga te na Sila Bisalo mais esala mbutu tomona na baya Gabi awa ya Gabi moto munoko ayaki kolobela Luna pas possible eyindela Luna awa bato ebele balobela Luna il fallait pas qu'on répondre bongo oh mama Sila akoki kozala âge moko na mama nanga oui c'est vrai Sila Bisalo akoki kobota Luna Mienzi mais bato ebele awa toyaki kosala ba analyse pona kofinga ka Luna Mienzi na ba réponse oyo apesaki ba réponse moko ezalaki exact et clair mais biso toyaki kofinga Luna lelo o mama mukolo oyo akoki kobota kutu tegra te mais akoki kobota mama ya tegra lelo oyo azoya kosalela mwana bato ba émission pona robe oyo tegra alataki ke ba robe mosusu ya ba mapapu na oyeba te na oyeba penza te bandeko na nga babilo mosusu ezosala soni penza ya makasi eza babilo mosusu ezalaka toujours malamu tolobelango na boy bato baloba te ke non toyoki yango te bapreuve eza wapi na kotiela bino video te mais na kotiela bino ka audio bozela na lukango nanu eza quelque part na telefone talaka telefone mosusu ezalaka makambo ebele biso toza bato ya badossier bandeko na nga somo hey badossier eke zongi eza wapi te tika oyo eza ye te eza oyo natala nanu soki eza yango natiela bino ka mongongo ya nani c'est qui encore son nom azalaka nani mama Teresia ya nabandi eza oyo totala nanu ezosala soni makambo moko ya soni bandeko na nga eza babilo mosusu oyo kelango lisolo mosika oyo kango na pays na bino te babilo mosusu ezalaka bien oyokeli lisolo mosika eza oyo te o pe na koyela bino matière eza matière bozela o pe eza matière mosusu ezoya la famille toza na matière awa somo o tozonga toza na matière awa somo makambo moko bandeko na nga eosala na soni mama Teresa mama mukolo kutu ya lelo te mukolo moko ya kala yango wana video bozela mama mukolo moko ya kala o tolobaka penza ya kala oyo akoki ata kobota tegra te mais akoki kobota mama ya tegra ye aza penza koko o tolobaka koko ya tegra koko penza ya tegra o lelo tegra akoki kobenga meme akoki penza kobenga ye meme mais lelo oyo ye mama Teresa abanda kosalela tegra ba émission en tout cas eza babilo mosusu voilà boyoka babololo te poussière te bapenza babombo so alati mpo omoni ke oyo mama papu lokwa mutu ndeka opouve te mama papu lokwa mutu ndeka opouve te mama papu lokwa mutu ndeka opouve te baka babombo tosoki bakokombo te yaka kanda o te omoni mutu akoloba mpe yo sakana na kofinga obo nako auchange bachange kombo te baka babombo apenza babombo chocolat sucré babololo te poussière te bapenza babombo so alati mpo omoni ke oyo mama papu lokwa mutu ndeka opouve te mama papu lokwa mutu ndeka opouve te mama papu lokwa mutu ndeka opouve te baka babombo tosoki bakokombo te yaka oyoka omoni mutu akoloba mpe yo sakana na kofinga obo nako auchange bachange kombo te baka babombo apenza babombo chocolat sucré babololo te poussière te
maloba mabe mama oyo mama papulu kwa mtu ndega opumbe te mama papulu kwa mtu ndega opumbe te mama papulu kwa mtu ndega opumbe te baka ba bonbon. Voilà la famille na bandi ebele ya bato boyuti koyoka mama Teresia ndenge azoloba elamba oyo azolobela eza elamba ya batrofe na bandi ebele ya bato toyoka ebele ya bato tomona trofe oyo elekaki na famille Libota pona bato mosusu oyo bayebaka te na ya koéclaircir bino nanu mwa muke elamba nini makambo ya batrofe bato baorganiza makambo wana ezalaki bafan ya famille Libota bango nde baorganiza makambo ya batrofe keno il faut bapesa baacteur na bango batrofe sikoyo bavotaki bango moko famille Libota bavotaki nani moto akoki kozwa trofe nani moto akoki kozwa trofe te yango bomonaki bato mosusu bazwaki te donc ezalaki kopona bango moko famille Libota nde baponaki c'était pas Belleville kandi oyo aponaki te eza mwa bongo. Alors bandeko nanga elamba oyo mama Teresa lelo azobetela lisolo eza elamba oyo Tegra alata na jour ya ba remise ya ba trophée elamba na ye wana ya kitoko yango lelo oyo mama Teresa azoya kobanda kolobela mwana muke oyo akoti kozala koko na ye la famille mwana muke oyo akoti kozala koko na ye kozala kutu ata mwana te parce que soki tolobi mwana wana tozokosa soki penza toye tolobi keno Tegra akoti kozala mwana ya mama Teresa tozokosa mama Teresa aza mukolo mutu alelo te na ndenge aza boye soki totali bien akoti kokende peut-être azokende na ba 4e âge azokende peut-être na ba 4e âge aza mama moko mukolo ya lelo te ya lobi te me mama moko ya kala o baswali babengaka mutu azamani mama Teresa aza na ba carrière na ya théâtre ebanda lelo te mais ebanda kala siko mabe na ye aza mama moko amipesaka respect te abundisaka Belleville makasi odela kobundisaka Belleville siko lelo oyo amoni lisusu silence o Belleville apesaka ye yango lelo akomi kokotela bana mike siko lelo to lobi bana mike baya kofinga yo mama mobimba zoto ezopolaka nzoto ekomi kokweya bana mike lelo baya bandofinga mama Teresa est-ce que akoya kosepela to akosepela te est-ce que akobando lobela bana oyo keno bana o baza mabe to bana baza mabe te to loba nanu eloko nini ya mabe o Tegra asali zoto na ye moko soki alati elamba ya mapapu ya ye moko ye mutu atongisela ye elamba ye mutu alati sa ye est-ce que ayebi ata kutu pri ya elamba wana mama Teresa silama oza mukolo kutu sepela ta lelo oyo quand même eza na bato oyo bazo apresiaka yo koya kobebisa te na bamike oyo balingaka yo lelo oyo baya koyina yo mpona bilobela eza pasi mipesa respect balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même soki yo ozala besoin na respect mipesa respect bana mike ba oyo fo bazala bakoko na yo baya kopesa yo pe respect mais soki yo okomipesa respect te en tout cas ekozala kaka pasi pe mawa ekozala kaka mokili mawa te ekozala kaka kolela na kolela eza pasi mama mukolo mama mobimba mama moko ya ba 4e âge azomi pesaka respecté azo se contrôlaka nini akoti koloba na nini akoti koloba te tika bana na bana bafingana yo luka bato ya génération na yo bofingana na bango luka penza bato omoni nga na lobaka ezalaka toujours malamu oluka bato ya génération na yo soki olingi oya kobanda osala barando sur les réseaux sociaux ekozala malamu mingi ozoluka bato ya génération na yo oyebi ke oyo tokoki kofingana oyo tokoki kosabolana me bana oyo yo okoki kobota mama na bango baza bana moko tekeno oyo okoki kosalela ba émission te mama quand même ata soki ozalaka moto bilobela ata soki c'est connu de tout le monde que yo ozalaka moto bilobela
mais eza quand même na batu mosusu oyo tali yo moko lobi oyo quand même mama na ye nakoki kobota ye mama na ye nakoki kobota ye eza bongo lelo ozotombola bamishu ozotombola ba Naomi Lokwa mais lelo tolobi soki ka balongoli yo epa ya sila bisalu c'est fini to soki lelo oyo ka SB soki ekufi ekwei okoyaka kotombola bango okotikala kotombola ka bango te oza mutu moko ya basentiment mutu moko matérialiste tolo bango ka bongo parce que mama Teresa ozolekisaka silama na age oza nango eza lisusu age ya kobanda okotaka pona $20 oyo bakofuta yo oyaka olinga kosala rando na bana mike bana oyo koki kobota ba mama na bango mais ça n'a pas de sens Tegra wana aza mwana muke Tegra wana aza mwana muke soki lelo mwana wana aye kokotela yo aye ko répondre yo okosepela toko ya koloba keno ba famille libota bana famille libota baza mabe pourquoi lingaka toujours kimia te olingaka kaka oya koswanaka na batu oya kobebanaka na batu ezalaka nini ane ya sika masolo ya sika makambo ya sika tokoti osilami sala musala na yo c'est fini kandenge osalaka musala na yo sala musala na yo c'est fini ozonga nzambe yo na bavi ya bana ozokotaka ezala bamibali moko ya mike mama pardon na boyi kokota bamakambo mosusu oyo nakoya kosumuka oyo mama oyo mosusu azopesaka kanda babilo mosusu foto lobaka mama Teresa azopesaka kanda bandeko nanga okoya kobimisa na makambo mosusu oyo yo moko ogarda yango lobika keno na tika mais mama oyo akomi komipesa respecte yango ezalaka toujours ba conséquence ya kosala keno bino ba mama mikolo bozo bimaka na bana mike bana ba mibali o bakoki ko bimaka na ba kokolo na bino siko ba mibali wana nde bo bimaka na bango bokomi komi mona bino nyonso boza bana mike ezaka pasi eza pasi penza makasi bategra pe ezala tegra ezala banani bango nyonso baza ba bombo bango pe baza ba bombo ya famille bota bomata bokita bango pe baza ba bombo ya famille bota tolingaka bango famille bote elingaka bango donc tia yango kana mutu na yo keno ndenge eza boye ba bombo pe baza ba bombo ya famille bota bango pe baza ba bombo ya famille bota ezaka pasi mama mobimba mama mokolo oyo normalement il faut mi pesa respect mama mokolo oyo normalement il faut omitia na place na yo mama mokolo oyo normalement il faut oyebaka nini akoloba na nini akolobaka te mais mama moko amipesaka na ye respecte mama moko makambo makasi mama moko bisala sala mama moko comportement moko na oyeba te soki ezalaka comportement ya nini batu baya kofinga yo awa ekozala batu bakomi kofinga nga batu basali boye mais yo moko ozomipesa respecte mama kola ya Teresa kola penza bisika nyonso ozali kola zala mokolo kozala mwana mukete s'il te plaît kola penza kola tika pe via mwana batu kimia mwana wana aza mwana ya age na yote mama na ye eza mutu oyo koki kobota donc Tegra wana aza koko na yo bana o nyonso ya famille bota bazala baralia bazala ba Tegra bazala ba Eternela bazala ba Linda bazala ba Davina apwa bazaba koko na yo okoki kobota ba mama na bango boza age moko na ba mama na bango te alors silama tika via bana batu kimia bana batu basala musala bazo sala musala na bango basala ka musala na ndaku na yote basala ka musala na entreprise to na société na yote bao sala musala na bango na ndenge ya bien alors ka ndenge yo bafutaka yo ba $20 ndenge bafutaka yo ba $50 et d'ailleurs pour ton information bango bazwaka na mbongo ebele kolekaka yo osala sala ebele na ba génération na yo eloko malonga ezate ozaka boye piéton ata velo ya malonga ozalaka na ngote eloko malonga ozana ngote yango ekomi koyoka motema pasi pona bana batu mais ozaki na carrière na yo osala carrière na yo ya malonga nini ozana ngo souvenir nini ya malonga ozana ngo
yango motema keto okomi komata yo okomi sikoyo lelo oyo kolandelaka bavi ya bana bato eza bien te. Tika bana bato bavanda kimia. Yo sala musala na yo ndenge ozosala. Sala musala na yo ndenge ozosala. Soki ata lelo tokoki koloba peut-être ba mishu bakomi kofingana na bategra, c'est compréhensif. Tokoloba baza bango nyonso bana mike me yo oza mama mobimba. Kola mi pesa respect vanda na place na yo mama mobimba ami pesa ka respect mama mobimba avanda na place na ye kandenge nga na zabu mama mobimba na lamuka na tongo na bando finga mwana muke mais ça n'a pas de sens mwana wana soki aye kozongisela nga na oloba mwana wana azana éducation ya bien te mais nga moko nde na banda si la mama si la ma penza bisika nyonso zali si la ma soki okokota ka ba interview kota ba interview tombola ka ba film si la bisalu ezalaka bongo tombola penza ba film asila bisalu comme kuna nde oyebike ozalaka na shift na yo kuna nde o travaillaka tombola ba film asila bisalu ekende liboso kolingaka te keno obanda koyaka kofinga bana mike eza bien te parce que lelo bandi na bategra lobi to lobi wana lobi kuna soki balongoli yo na SB ba mishu wana pe koya kofinga ka bango ozambu mamoko ya mabe mbuma moko ngana lobaka ezana batu mosusu ifo kotiaka bango mupanzi ote bango penza musika muntu neti Teresa aza mutu moko atakutu ko bengisa ye kaye na ba chaîne mosusu bo bengisa kayete azalaka mbuma moko ya mabe songi ndenga vandi wana aza mama moko songi ya jamais aza mutu moko penza avandi penza na place nyonso ba bengisa kayete. Parce que soki muto ofinga ba oyo yeba ke lobi to lobi kuna soki bino pe boko bengisaka yete akoyaka be ko sabola ka bino aza bongo. Et puis bato bongo ba omelaka na mokili bato misala mabe pardon Nzambi bato misala ya malamu bato malonga ba omelaka te mais bato misala mabe o penza to bengaka bato misala mabe ba omelaka na se ya moi ka pona kotiaka ba confusion na ba vie ya bato kapo na kotiaka ba confusion ya makasi na ba vie ya batu eza penza pasi ya makasi eza penza pasi mingi na motema. En tout cas courage à toi Tegra olataki kitoko obimaki kitoko qu'on se le dise obimaki na yo bien osala ka pe musala na yo ya malonga oza bonbon ya famille bota mata kitabo oza ba bonbon ya famille bota bozo sala fierté ya makasi ya famille bota tolo bango eza bongo ngaba bilo mosusu ezalaka toujours bien na ye na lobby soki na lobby bongo nde na yoki motema na ngai esali biao esali benza ki toko wapi. Voilà la famille tokomi na suka partage na biso ka ndenge bomonaka biso biloko ya kitoko eumelaka nango te ekendaka nango mbangu suka na biso yango yo bye